masanzo lezanga na nkolo mpona boyenge beni na ye bosembo na ye biso tozali awa na se oyo tokoka kozala baoyo ya ye mpe toyebi ete ye apesombaki biso na moto ya monene. Biso tozali bato oyo ya nzambe na se oyo nsima na biso kokabwana na mokili mpe biso tondimi koyebaka ete biso tokomi bapaya. Ntango mosusu bato mosusu bakoki koyeba biso te to baki kososola biso malamu te, kasi biso toyebi eloko moko lisusu ekoki kokanga biso te mpona toyebi nani yango asombi biso, nani yango akangoli biso, toyebi nani yango abengi biso. Na ntina na yango biso tokoki komitia kolobaka lokola loyembo oyo ete ezali na esika moko kuna na lola mpona ete esika wana ebongami mpona biso. Mpe nkolo alobaki ete nakei kobongisela bino esika mpe nakoya kozwa bino etina ete ngai na bino tokende kuna. Biso tokozala bapaya te kuna oyo ngolu ya ndenge nini ete biso tokoka kozala na kuna wana ezali elikya na biso tokoka kozala na kuna na likolola. Kuna toyokaki olite ya ndeko na biso ndeko Branham mercredi na samedi ndenge nini yama netolamaki kuna na likolo mpe amonaki bango oyo nyonso mpe ndenge nini bato bazalaki na elikya mpe ndenge nini amonaki bango nyonso mpe esengo ezalaki monene. Bandeko mibali mpe biso basi mpe lolenge moko esengo na biso ekozala monene ntango baoyo nyonso basombani bakozala elongo na nkolo na bango. Biso tokoki koyeba te monene esengo nini ekozala mokolo wana wana be bapasi nyonso oyo biso tokoki koleka na se oyo ezali na ntina moko te kokokanaka na oyo tokozala na nkembo wana. Ezali eloko moko ya monene. Nalingi kotanga na mokanda ya Psaume 95 liboso tokoka kosambela mpe nsima ndeko Frank akojeli komima maloba na Psaume 95. Ezali psaume moko loyembo moko ya esengo oyo biso nyonso toyebi yango na malamu, kasi awa ezali kosolola na ntina biso to te mpona bandimi nyonso na batango nyonso. Elobi ete yaka oya tokumisa nkolo tokoka kokumisa na mokongo makasi na oyo ezali libanga ya lobiko na biso. Ezali awa nde nkolo aza na posa tokoka kokumisa ye tosepela na oyo libanga ya lobiko na biso mpo ete asali makambo minene. Soki bao basombi bango te basali yango te, nani akosala yango? Ntina yango ebongi na biso tokoka kosala yango mpe tokoka kosangana na tumoma. Ezali te ntango nyonso tolelalela, kasi awa elobi ete toya liboso na ye na kozongisaka matondi. Yango nde biso tongi tosala, toya liboso na ye na kozongisela ye matondi, na koyembelaka ye, ya kokumisa ye mpona ete ye azali nzambe monene mpe mokonzi monene likolo ya banzambe nyonso. Ye asimbi oyo mokili mpe bangomba nyonso ezali ya ye, bamai minene ezali ya ye mpona ete ye nde asali yango mpe nde asali mokili oyo biso ezali komona na miso na biso. Yango nde ekomami, ezali eloko ya solo, ezali eloko ya solo ndenge liloba elobi solo. Boya tokumisa mpe tongumba mabolongo na biso liboso ya mokeli na biso mpona ete ye azali nzambe monene. Biso tozali libota oyo ya ye, oyo bampate na ye. Soki lelo biso tokoyoka mongongo na ye, koyesa motema na yo te na ekenzi mpona mokolo na masa kuna lokola ezalaki kuna na isobe epai bino okendaki komeka
komeka nkolo na bino ata bomonaki makambo minene yango alobaki ete bambula mwa 40 ngai na kosepela libota oyo te pona ete ezali libota moko motema oyo na bango ezali kaka kobunga mpe bayebi banzela na ngai te yango na kanda na ngai nalobaki ete bango bakokɔta na kimia na ngai te. nalingi esi kotanga na Hebelo chapitre 3 na verset 7, Hébreu 3:7 na ntina na yango liloba oyo ya Molimo Santu epesameli biso elobi ete lelo soki bokoyoka mongongo na ye bokomisa mitema na bino te ekenze lokola kuna bomekaki kuna na esobe epai nini batata na bino bamonaki misala na ngai wana kotalaka bambula 40 kasi bango bazalaki matoi mangongi yango ngai nalobaki ete bango bazalaki kaka kobundabunda na motema na bango bayebaki banzela na ngai te. Verset 11 mpe na kanda na ngai nalobaki ete bango bakokota na kimia na ngai te. Bete bokeba ezala ete kati na bino mutu moko te oyo azala na motema mabe oyo akoki kokabwana na nzambe oyo na bomoi, kasi bino bomilendisaka bino moko na moko ntango nyonso wana ntango nyonso bozali kovanda na se oyo na ntina ete moko te akoka kozimbisama na oyo ezali mabunga mpona ete biso tozali baoyo bazali baoyo ya Kristo mpe tozali kokangama na oyo ezali eliki oyo tozali na yango uta ebandeli na kondima na biso. Yango nde lobaki ete lelo oyo soki boyoki mongongo na ye bokomisa mitema na bino ekenze te. Bato nde banani oyo bango bayokaki bilaka na ye mpe nsima bango babwakisaki yango. Ezali baoyo nyonso te babimaki na Egypte, ezalaki banani oyo bango bayokisaki kanda na Nzambe banda 40 ans. Ezali baoyo basalaki masumu mpe bango bibembe na bango elalaki kuna na esobe mpe kolo abaki ete bango bakokota na kimia na ye te. Solo ezalaki na bato mosusu biso ozali komona bango bakotaki te na ntina ya kozanga kondima na bango ti awa oyo ezali loba na bule ezali ya Nzambe to akotelema mpona kobondela elongo. Nzambe oyo ezali sembo tozongisi yo matondi na mitema na biso mpona mokolo na ngolu mpe mpona ntango na ngolu biso tosangani awa mpona elongo tokoka koyoka liloba na yo. Biso ozali kobondela yo ete opesa biso ngolu na ntina ete mitema na biso ekoma ekenze te ntango yo ozali kosolola na biso na nzela liloba na yo oyo ya motuya mpe ya bule lokola na ntango wana yo lakaki ete bango bakomona oyo mboka na elaka kasi bango babwakisaki oyo bilaka na yo mpe bakomisaki mitema na bango makasi mpe bandimelaki yo te. Nzambe oyo sembo tobondeli yo pesa biso ngolu na yo na ntango oyo na ntina ete biso mitema na biso ezala ekenze te kasi biso tokoka koyoka liloba na yo mpe biso tokoka koumela na bilaka na yo mpe tokoka koyeba ete yo lobeki na pamba te makambo ya pamba te kasi biso toyebi ete liloba na yo ekokisamaka kaka. Ezali baoyo nde obimisaki na Egypte na liboko na nguya lelo mpe lisusu nkolo yo obimisi lobota mpe na ndenge oyo obimisa bango na Egypte na liboko na nguya nkolo sala biso ngolu tokoka kokomisa mitema na biso ekenze te tobwakisa banzela na yo te kasi biso tolanda kaka banzela na yo tolanda banzela na biso moko te nkolo tokangama na makasi na bakandisi na biso te. Pesa biso ngolu outa epai na yo pesala biso mawa na yo na ntina ete ntango biso tokoyoka mongongo na yo
biso tokoka kosepela na liloba na yo. Nkolo pesa ngai mawa na yo, pesa mpe mawa na yo na baye nyonso bayoki liloba na yo lelo. Lelo te Nkolo toyebi ete na ntango ya moyini akokaki kobongola baoyo wana, mpe na ntango na biso mpe ye abongwani te. Ye azali koluka ndenge nini akolongola mosika na yo na bato na yo, kasi toyebi ete yo nde okoka kosunga. Sunga biso mpe pokwa oyo wana biso tosangani na nkombo na yo monene, nkombo na Yesu. Pesa biso ngolu ya koyoka mpe ya koloba. Fungola mitema na biso na tina ete biso tokoka konetola nkombo na yo. Tonetola nkombo na yo, tokumisa yo na mongongo makasi, mpe tozongisela yo matondi mpe masanzoli na biso na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Ebongi na biso tofanda. Ndeko na biso Frank, lelo nalobaki ete nakotelema awa liboso te wana soki amweke tokoka kozala na mituna makoyo ya malamu. Lelo tokoyekola nde Biblia. Lokumu mpe masanzo lezonga na nkolo na biso, mpe tozongisi matondi lokola bilembe bino bozali mpe bino bobengi bandeko na bino ya biso ya Pologne bakoka kozala mwa ntango na biso awa. Ntango mosusu bango mpe bazali na mituna, mpe ngai na kosepela ete soki bazali na mituna katikati na biso, ngai nandimi ete mituna ya malamu ekozala. Kasi ezali makambo oyo ya tina te ya mokili te, me kasi mituna oyo ezali kosepelisa mitema na biso. Ezali kaka te koloba, kasi biso tokoka kososola epai nini mwa bulembo ezali. Soki bozali na mituna batuninga motuna kotalelaka liteya oyo ya lobi na kolo ya yenga na tongo, balobi ndenge nini elakisi ete nsima nini baoyo bavierge sage bamemaki kolekana na bakristu oyo ya bazalaki nango. Mutuna ezali boye oyo bilangi oyo bango bamemaki na Matthieu 25 ezali nini ezali kosala bokeseni na kotalaka ete baseka oyo ya mayele na baoyo ya zoba. Yango nde ezali mutuna oyo ezali na pasi koleka na baoyo nyonso batiki biso. Mpe ndeko nakoki koloba no boye, kotalelaka Biblia toyebi ete toyebi malamu mpe na mozindo wana ntango baza kosolola l'huile ezali kotalaka Molimo Santo. Ezali kaka biso moko te bato tososoli yango te kati baoyo nyonso balakisami na nzela ya Molimo Santo bango basosoli yango. Wana ezali ntango biso ezali kotala tolobi ete wana ete minda na bango ezalaki kopela, mpe ezalaki deja kati na yango na baluile mafuta, mpe nsima na yango bango bazalaki na milangi mosusu na baoyo ya reserve mpo neti bakoka kozibakisa. Yango ezali kaka oyo moko molimo wana bazalaki na yango na oyo ezali na milangi mpo neti babakisa kati na minda na bango. Moko ezali ndeko ya kobika oyo ezali libatisi na Molimo Santo. Yeba ete bango nyonso tu zomi bazalaki na yango, bango nyonso tu bazalaki baseka, bango nyonso bazalaki peto, mpe bango nyonso bazalaki kokende kokuta na mobali ya libala. Bango nyonso bazalaki kozela boyei na nkolo, ezalaki na bokeseni moko te. Yango ekomaki ya bosolo ntango meme ezalaki oyo ya boyei na nkolo. Ezalaki na lolenge te oyo bango mitano baoyo bazanga mayele bango bazangaki eloko moko.
lelo oyo okoki koloba ndeko Frank na liteya oyo le seul lieu d'adoration ye alobi ete oyo molimo ezali kosopana ezali lilobo ezalaki koteyama wana ezali ndenge wana Bible elobi ete liloba na ngai ezali molimo mpe bomoi ezali eloko moko kaka te eloko oyo obiki me awa ebongi ete yo okokaka toujours kozwa bilei yeba ete molimo na biso esengi ezala toujours bilei yango ezali nini yango ezali liloba oyo emonisami na nzela ya molimo biso toyebi ete bamisusu ntango tozali koloba ezali kaka te oyo ezali kobika oyo libatisi ya molimo santo ezali kaka te kozala kaka na oyo ezali libiki ya molimo santo kasi ebongi ete ebongi tokoba kozwa liloba oyo molimo epesi biso nyonso na ntina ete liloba wana ekoka kosuka te ndeko Branham alobi na liteya na alobi ete liloba nyonso oyo ezali koya na nzela ya molimo ezali oyo eloko ya sika ezali komonisama katikati na mwasi na bale ya libala yango ezali wana oyo elamba kitoko ya kolata ya mwasi na libala yango ezali lolenge moko likomi moko ekoki kozala na bandimbola ebele Yesu ye moko azali bomoi azali nzela azali mwana na moto azali nyonso wana biso tosukolami na mai oyo ya liloba liloba mete moto akobika kaka na kwanga te me liloba nyonso to ezali kobima na monoko na Nzambe yeba yango ezali na lolenge ebele na ntina ete biso tokoka kozanga eloko te na liloba Nzambe apesi biso nyonso ezali nango na motuya mpe apesi biso yango na nzela ya liloba na ye ebongi ete liloba ekoki ete emonisama kaka na nzela ya molimo ezali kaka na nzela wana ndete o pompe na biso ezali ya kofungwama sino te ezali na ntina te ebongi ete mai ezala koleka boyokani ekoka kozela koleka ntango nyonso wana ezalaki ntango wana Paul azalaki kokanisa mpe ndeko Branham alobaki na yango solo ngai nakokangami na nyonso te biso yoki mateyi na ndenge na ndenge kasi biso tobiki makambo wana makambo ntango nyonso liloba ya Nzambe ezali kofungamela biso na ndenge ya sika yango nde ezali eloko ezali kobima yango nde ezali kosopa na katikati na mitema na biso wana ezali oyo epakolami moko ya sika oyo ezali kopesa nguya moko ya sika ezali kotondisa biso mpe ezali kotondisa mpe kotondisa lisusu ezali na nzela ya pole biso ezali kongenga lisusu bato ebele basali na ndenge na bango mpe tokoloba oyo ezali libatisi na molimo santo ezali kaka te solo bato ebele babatisami na molimo santo kasi kati na bango misusu mpe bakendaki kopesaka babeze na oyo ezali pete oyo papa alataka tokomona ete molimo na Nzambe ebongi na biso ekambama biso liloba na molimo ezali kokende na nzela moko soki liloba ezali te okomona ete molimo ezali kokende kaka likolo kaka ya bamai eloko moko ezali kosala te mibongi mpe liloba esangana na oyo ezali molimo kasi ntango molimo na liloba ezali kokutana yeba ete eloko moko elifo ekoka kosala eloko moko ebongi esala
yango nde ezali epai nini makambo nyonso ebombami ete bato bango bamonisami na nzela ya molimo mpe bango balakisami na nzela ya molimo bango babotami na sika na nzela na molimo batondami na molimo batondisami na molimo na nzela ya molimo yango nde ezali kolakisa biso ndeko moko amonaki na ndoto mama ya ndeko na biso Branham wana ye azalaki kotambola na bakiba alati masapatu moko ya midi ya likolo mpe ayebisi ete ndeko keba sino tokotambola kokweya kasi alobaki ngai etali yo te ngai na komata mpe abandaki koluka amata mpe mbala moko akweyaki makasi yango ezali na ntina moko te yango mpe ezali na motuya moko te lokola ndeko Branham alobaki wana ntango ye azalaki koteya kuna na côte ouest ya États-Unis alobi ete nyonso tu ya mabe ezali kuna na côte ouest wana ya États-Unis alobaki ntango nyonso ata wana mateya na ngai ezali makasi kasi kuna makambo ezali kaka kokoma mabe koleka nzoka nde ezali kuna bato ebele oyo batondisami mpe balobi te bango babatisami na molimo kasi bango bazalaki koyeba te nini molimo ezalaki koloba na bango na nzela ya liloba lokola Yeremia alobaki yango bango basosoli te ete Nzambe alobelaki bango na oyo nyonso tu ezali na nzela ya mosali na ye lokola alobaki na nzela ya bamwanji mpona ete liloba na nkolo yango epesamelaki basakoli baoyo nyonso bazalaki kosakola kondima basakoli bazalaki koyoka Nzambe soki ozwi Moïse azalaki d'abord mobomi abomaki Égyptien mpe asalaki nini akundi ye mpe akontinuaki me kasi na nsima akomaki mosakoli monene kasi baoyo nyonso bazalaki ya Nzambe bazalaki kondimela ye mpe baoyo ya Nzambe bazalaki kondima ye baoyo nyonso bayambi ngolu na Nzambe baoyo vraiment bayambi ngolu bango bazali kaka koyemba ngolu te kasi oyo ngolu ezali komimonisa na bomoi na bango mpe bazali komona banzela ya Nzambe ezali kotambola bango wana ntango totangi na psaume 95 bible bete bango bayebaki banzela na ngai te na Inconvénient 10 balobi ete bango bazalaki kolia biloko na molimo bazwaki mpe libatisi na Moïse mpe na nzela ya lipata yango yaki libatisi na mai mpe na molimo Néhémie chapitre 9 alobi topesaki bango molimo na yo malamu bakoka kotambola kasi ezalaki kaka motu moko nde ayaki ezalaki nde Balamu mpe alobaki na bango biso na bamoabite na bino ebongi na biso tokoka kosangana na Nzambe moko abete biso ebongi na biso tosambela tozala elongo mpe ndeko Branham alobi Nkolo alimbisaki bango lisumu wana te ezalaki eloko malamu Nzambe abenga yo kasi ezali eloko malamu kasi yango ezali na mokumba monene ntango yo osi olakisami na sutu na ntango moko ya lilakisi ya lisakoli Nzambe abimisi yo na oyo ezali ya kozanga ignorance babete Nkolo alimbisaka soki moto ayebi te kasi ntango kaka Nzambe amimonisi epai na yo kasi ntango Nzambe alakisi yo mwango na ye yebaka ete wana ebongi na biso kondima mpe tozala na botosi yeyo ezali ndenge wana. Je vous en prie. J'ai encore une question
naza lisusu bandeko batoni na Philippiens 1:2 na ndenge nini lingomba yango ebongi kotambola mpona tokoka koyeba nini nani yango azali na raison to nini mpe yango ezali na lolenge nini mpona ntango na biso na Philippiens chapitre 1 na verset 27. Philippiens 1 verset 27. Otalelaka Philippiens 1 verset 27. Conduisez l'assemblée d'une manière bokoka kotambusa lisanga na kokoka na oyo ezali sembo kotalelaka oyo ezali sango na nkolo. Bible elobi ete bozala na molimo moko bobundela na ntina ya liloba. Awa liloba oyo ezali kozongisela biso na ndenge tokokaki kozela na ebandeli. Ngomba oyo etali mpe biso lelo. Na ebandeli ezalaki kaka na bato oyo Nzambe ayebaki. Bango nde bazalaki na makoki wana na kotindama na Nzambe mpona kozwa liloba. Oyebi te nkolo alobaki na babungu mosakoli alobi ete oyebi ete Nzambe nde aponaki ngai wana kotalaka na mokanda ya Actes des Apôtres. Oyebi ete Nzambe nde aponi ngai. Mais sasa epi tokomi na batango moto na moto azali koteya na ndenge na ye. Moko misusu na koswana moko misusu azali moko na moko azali na ntina na azali koteya yango. Nga nayebi te me nzoka yango ekomami ndenge wana na Philippiens 1:15. Babeta misusu bazali koteya nkolo mpona posa, misusu na ndenge kaka ya koswana, misusu bakosala ngo na ndenge ya malamu, misusu bazali na nzela ya bolingo bayebi ete ngai nazali awa mpona kobundela oyo ezali sango malamu. Bamisusu bazali kosala na ntina ete bakoka kokabola bato. Misusu bazali koteya na ndenge oyo ezali posa mabe. Ezali eloko moko te na ntina na Nzambe koki tokomona eloko moko esalami na ndenge moko ya mabe na kati na bokonzi na Nzambe. Yango ezali kosala ete boyokani ekoka kozala mpe oyo nyonso Nzambe azali kosala esengi te ezala na bobaza na botosi mutuna kati na bango. Eske eloko ya bazali sincere pa wana ngai nayebi te. Ngai nalobi ete eloko moko ezali bazali na bobanga Nzambe te. Bato wana bazali na bobanga Nzambe te. Nzambe ayebi mitema na biso mpona ete ntango biso tozali kosala ya yebi ntango biso tozali koya liboso awa na ntango nyonso azali koyeba eloko nini ezangi. Ezali nde ete bazali kobanga na Nzambe, bazali na bobangi ya Nzambe te. Bato baosolola toujours na oyo ezali bolingo oyo ete biso nyonso tozangi yango, kasi ebongi na biso tokomipesa kaka na liloba na Nzambe. Kasi yeba ete na bokonzi na Nzambe ezali ete yo koki kosalela Nzambe wana Nzambe nde atindi yo te. Ezi wana ezali lokola mobomi, yeba ete yo ozali na elakelami mabe. Yango ekoki komona yango ezali makasi, kasi yo koki kosala te ndenge yo olingi na bokonzi na Nzambe. Yango ekomema yo wapi? Yango ezali ndenge wana te. Soki Biblia elobi ete Nzambe atie katikati na lingomba apesi basali na ye, soki ezali lolenge wana yango ifo emonisama na lolenge moko to nde mosusu. Yango ebongi te kwa komimonisama. Yango ngai nazali kotala lokola biso tozali kobika. Ezali likambo moko ngai nakokaki kolembola te. Ngai nakosepela ete yango ekoka kozala solo
une parole eza na liloba que nous avons moko déjà lue. biso tosi totangi yango ntango nyonso awa J'espère mpe ngai nazali kona elikya ete nakouta na motema na ngai mobimba ntango mosusu ezali kosepela na biso te kasi yango ekomami Ésaïe 66, na Esaïe 66 verset 5. na verset 5 Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole du Seigneur. bokoka koyoka liloba na nkolo bino oyo bozali kolenga Pensez de sa parole. na koyebaka na oyo etali liloba na ye Craignez son nom. bino oyo bozali kobanga nkombo na ye Qui vous rejette à cause kotala bandeko oyo bazali kobwakisa bino na ntina ya nkombo na ngai mpe baloba ete nkolo abimisa monene na ye na ntina ete tokoka komona banzela na ye boyeba ete bango nde bakoyokisa masoni. une norme dans le royaume de Dieu. ezali na ndenge moko ya kotambola na katikati na lingomba ebongi ete moko moko akoka kosalela yango yeba ete mobeko ya liboso ezali ete bolingo yango ebongi ete ekoka kolandama na biso nyonso boyeba ete bolingo ezali bolingo moko te oyo ya nzoto to na makambo ya ndenge na ndenge oyo tozali kosalaka oyo yango nde bolingo na nzambe ezali ndenge wana te oyo ezali bolingo na nzambe esengi ete nyonso to ebongi ete ekoka kokitisama na oyo yango moko na moko ayeba mwango na nzambe nzela nini nzambe asali na bokonzi na ye boyebi ete ngai babengisaki ngai na lisanga moko pai nini mwana mwasi moko oyo azalaki koteya mpe ye akomaki na mokanda moko malamu na oyo etali makambo ya molimo mpe alobi makambo ebele na oyo etali ndeko Branham na ebandela buku na ye mpe ngai ntango natangi yango na mituni na ete ezali oyo ndenge nini oyo ete bato bango bayebaki mosala ya ndenge oyo mpe bango batika yango babanda misala na bango mosusu babanda komemaka mpe bato mpe bakoka kokoma babuku na oyo etali kobikisama na nzoto to makambo nyonso oyo ndeko Branham alobi wana bango babwakisi oyo ezali mokako kamama na molimo wana ezali motuna ya liboso nani yango amemami na molimo na nzambe soki azali kowanga na iloba na nzambe ye azali sikoyo na nzela ya ndenge nini wana ezali molimo nini ezali kokamba ye azali kokende na nzela nini tokoka kososola nzela yango ekomeme wapi ebongi biso tokoka kokanisa ete esika moko ebongi to tozala esika moko epai nini nzela ezali malamu ngai na kosepela na vanda na pokwa oyo bato oyo nyonso bazali katikati na lisango ya biblia te bazali libanda yeba ete ezali na ordre moko oyo nzambe atya katikati na lingomba na ye bamisusu baza koloba ete oyo ngai nasepeli nango te ngai nake kosala eloko mosusu moto andenge abosana ye bamoto na moto azali kokende azosala oyo alingi ezali na tika bango na ndenge na bango lingomba oyo ya biblia ya nzambe ezali na motu oyo ezali kokamba yango bango bazali kotosa liloba na nzambe mpe ezali na moko nzambe apesi mpona kwa kosala oyo ezali mosala na nzambe boyeba ete lingomba na nkolo ezali kotambola na nzela molimo mpe na liloba na ye mpe motuna mosusu epusamili biso na katikati na lingomba ebongi na biso mpe makambo ezala wana mpe biso tosalaki libiki moko na kati ya makambo wana awa ezali ete makambo ekoki kosalama kaka te ndenge yo olingi yango me ebongi ete bobanda dabord kosambela na ntina ete bokoka kokende mosika na oyo ezali oyo ya lokuta
appliqué que les frères ebonge ete liboso bandeko mibali to basi oyo batindami na kati na bango des dons de l'esprit, oyo balekanisi ete bango bazali na kabo na molimo ebongaki ete bakoka kovanda esika moko je pense que nous avancerions beaucoup mieux ainsi, wana biso tokotambola malamu qui ont un don de l'esprit. surtout baoyo soki bazali na molimo na molimo Doit l'apprendre. ebonge ete bampaka bakoka koyoka yango Doit l'apprendre. motu nyonso oyo na nzambe bangi dabord bayoka ye Adresse maintenant à tous ceux ngai nazali koloba na baoyo nyonso baza komona ete bango bazali na likabo moko to ebele ensemble la cause de Dieu. soki biso nyonso tozali kosala mosala na nzambe Nous tenait autant à cœur. Car mpe makambo ezali kozwa biso na mitema il y a des jeunes qui n'arrivent pas à persévérer. Il y a quelque chose de eza na makambo oyo bino bokoki kosasola te kobondela kasi bazali kokende liboso te et quelque chose sera ndeko brana mbe ete bosalela makambo na bino bokoki kokende na pa ya bato wana mpe oloba na bango pied dans ta vie. Alors, on ezali yango nde ntango mosusu moyini azali kosalela générales qui sont prononcés dans l'Assemblée. Nous entendons cela depuis 30 ans. biso ali koyoka makambo oyo euta banda 30 ans Venus de manière très ciblée. eloko nyonso ebongi koya na ndenge moko ya malamu Comment pourrons-nous y parvenir à ça? babe ete biso tokokóma kuna ndenge nini Ils seront dans quelques temps. biso toandi ete na ntango moko biso tokokóma Ça ne fait aucun doute. yango ezali ata na dutu moko te Je dirais, tomber sur le nez. Nous avons dû passer par ngai des kokwea na elongi biso toleki na banzela moko ya pasi par mer, tokoki tomeli oyoyo par le ezali vraiment bakupu moko ya mbololo yango esali ete biso tokóma mayele nous ont marqué à jamais dans leurs conséquences pratiques. ezali na oyo balingai bamema biso na misala na bango ya bomoi Affirmé avec certitude. kasi biso wana na ntango tokoki koloba na oyo ya solo ete nzambe na lingomba na ye À la fin, là où il était au commencement avec elle. ekozala ndenge ezalaki na ebandeli mpe soki bino ozali kokanisa Expliqué ici. ngai nasi naloba yango na pole nyonso na ebandeli Je veux dire, au tout na commencement, ebandeli ngai nalobaki yango faire moto moko te alingaki kosala ndenge ye moko alingi quoi que ce soit. amema likambo na ndenge na ye likambo na ye Personne. Il y avait une telle crainte de Dieu parmi les gens. mpona ete biblia elobi ete bobanga nzambe ezalaki katikati na lingomba kasi na ntango na mikolo makambo eyaki kobongwana Dans un certain kasi biso sasa ipi biso tozali nde kokende na nzela wana nous arrivions biso tozali kokende malembe ti biso tokokóma que l'Église, esika oyo ete lingomba nyonso crainte de Dieu, bakozala na bobangi na nzambe mpe molimo kaka mosantu nde kokamba bango mpe kozala nde nguya euti na likolo mpona tomona mosala na yesu kristo na suka oyo ezali ya motuya euti epai na nzambe yango wana nous l'avons également oyo ezali na libanga na moboko yango a été préparé, a été ajusté. yango ekokita ntango kaka lingomba ekobongisama na lolenge moko nzambe alolingi yango L'avantage biso tozali na nzela tozali kotambola aux autres que nous ne créons pas une atmosphère, mais que kasi ebongi ete biso moko tokoka kosala makambo na lolenge na biso te kasi biso tozali kozela eloko ya solo ekowuta epai na nzambe chez moi, les mains vides, ngai nakosepela te nazonga epai na ngai nazwi eloko moko te ata bato baza koloba moi-même. lelo eloko te ndi nazala wana banda kokosa bino Mon impression personnelle adaptée à ma situation actuelle que nous avons peur de nous ouvrir au Seigneur. Oui. eko alobi ete Vraiment la peur. biso tozali kobanga komipesa na nkolo Pour certains et pour d'autres, cela peut l'être. Ce sera de la crainte à laquelle s'ajoutera koyeba ete ekozala nde bobangi na likolo na yango ekozala na makambo mosusu likolo na yango la peur. Certains auront peut-être peur bamiso bakozala na bobangi une erreur. ya kosala ntango mosusu libunga songolo Dans l'ensemble, Kati. dans na lisanga à l'heure venue, boyeba ete ntango oyo ekokoka biso tokozala na ntina moko ya kosala makasi na biso te agira comme nzambe ye moko nde akosala vous voyez, on est comme
comment Dieu nous a-t-il vraiment conduit au cours de ces années? Tokoki kozala ndenge nini ndenge soki bozali kotala ndenge nini Nzambe mokakambi biso wuta ebandeli. Comme frère Branham. Tokokoloba ngo lokola ndeko Branham. Mais vous savez ce que je veux dire? Bino boyebi eloko nini naloba. Parler de lui-même. Mosakoli moko takoki kokende na ndenge na ye moko. Yebonge ete yango elakisama na ye na ndenge ekoki. Notre Seigneur a ensuite Mpe nkolo azalaki alakisi ye moko ndenge nini ezalaki mosala na Jean-Baptiste. qui voulait vous voir un homme. Pe alobi bino bolingaki koya kotala nani boye kotala nani. Et puis il a dit, Kasi ye alobaki ils ont pas les Saïd dans ezali ntina na ye nde tozali koloba na Ezaïe 40 na verset 3. Ezali lolenge ete Nzambe apesi biso ngolu na ntango na biso. bientôt connaître. Kala mingi te biso tokobika makambo wana. Et puis, à un moment donné dans ce Pe na ntango moko quelque chose doit arriver. Il ne peut tokoyeba likambo moko ekoya. il n'y aura plus de compromis. Ekozala so na makambo oyo ya bomoto te. Promis Ezala eloko moko te oyo koka kodiskite te. les choses. Ekozala na ndenge ya kobika. Nzambe moko akozala wana. Nzambe moko akosala makambo nyonso. Makambo nyonso ekozala polele na lolenge ete bayi nyonso bakososola. Et ceux qui sont prêts, Pe baoyo bazali Dieu leur fera grâce. pete babongisi Nzambe akosala bango ngolu. Nayebi te so motu na mosusu ezali. Pourrais-tu nous expliquer Nayebi tokoki koyimbola biso doit naître de nouveau et pourquoi mpo nini bato bonge te babotama ya nsima mpe so bazala su na molimo posa ya molimo santo. un être humain Mpo na nini mutu oyo akoka kobotama mbala mibale mpe mpo na nini aza su na posa ya molimo santo. être né de nouveau et pourquoi doit-il recevoir le Saint-Esprit? Mpo na nini ye abotama mbala mibale mpe azwa susu molimo santo. Comme l'être humain Ngai akoloba na yango na mokuse lokola mutu oyo na nsuni azali kobotama mpo neti akozwa bomoi. et être Ezali lolenge moko mpe na nzela ya molimo ebongi ete ye akoka kobotama mpe na kati na molimo. une semence est nécessaire Ebongi momboto moko ekoka kozala mpo na bomoi ekoka kobima. nécessaire que les hommes Oyo ezali na motuya ezali ete bato bakoka kozwa momboto ya liloba ya Nzambe na mitema na bango. le fassent avec foi. Bakoka kosia bango na kondima wana soki motema esimbani En mouvement, mpe eloko moko ebandi koningana kotalelaka molimo na Nzambe. Mpe nsima molimo na Nzambe ezali kopesa liloba wana na bomoi. et seule cette expérience Ezali kaka libiki wana ewuti epai na Nzambe yango nde ekomema na ntina ete moto abotama mbala mibale. si ces jours-ci que Soki ngai mikolo nyonso tozali koloba soki biso nde tobongisa bato wana bokonzi na Nzambe ezali ndenge wana te. Biso ezali koteya mpo nete bato bakota na bokonzi na Nzambe à notre manière les baptistes alors na lolenge na biso te. Mutu na mutu azali kobatize na ndenge na ye. Bango nde baza koluka kokotisa bato na bokonzi na Nzambe na ndenge na bango. les baptistes sont Ezali bana na Nzambe te, ezali bana bamangomba ya binzambe babatiste basesisela. j'aspire au jour Kasi ngai naye koloba kotalelaka mokolo oyo nous avons vécu cette expérience biso tobikaki libiki wana. Ezalaki poso moko ya dimanche environ 20 personnes étaient tozalaki kati na ndako wana omwe 20 personnes wana molimo na Nzambe ekitaki epai na bato mpe bato bayebaki lisusu te nini bakokaki eloko nini ekokomela bango. Bato bayebaki te babongisaki yango mpe te. a commencé à agir Ezalaki kaka na poasa molimo na Nzambe ebandaki kosala. Bamisusu babandaki kobondela, misusu babandaki kofukama. quelque chose se passait Eloko moko nde ezalaki kozela na kati na biso nyonso. Ezalaki wana ntango na Nzambe, ntango ya molimo nde ekokaki. Yango nde toza na yango na posa ya bosenga. Tolingi tete moto abongisa makambo na mayele na ye moko. Mebongi na biso tokoka kozala libiki moko na Nzambe. Tokoka kobika po ezali ete masumu na biso elimbisami, ete nkolo na biso azali na bomoi. Lokola ye mpe nkolo na biso azali kobika kuna na lola, tokoka koyeba ete biso mpe tozali kobika na ye elongo. Wana ezali kozala sala libiki na Nzambe.
l'esprit qui a purifié ce vase ezali nde molimo nde remplit ensuite ezali kosukola oyo bavaze oyo mpe yango moko molimo wana mpe ezali kotondisa bango. La question aussi, et nous arrivons maintenant à la fin. biso tokokoba sikoyo na suka Philippiens 1 kotalaka Philippiens 1 na verset 2 biso tozali kosenga ete Nzambe asala ete liloba oyo ekoma solo que vraiment, dans l'église du Seigneur, ekoma solo na kati na lingomba na ne soit nkolo. fait par dogmatisme, eloko moko te esalama na nzela ya makasi ya bato to bobongisi ya bato te. que rien soit fait seulement parce qu'on eloko moko te ekoka kosalama ndenge ya mabongisi ya bato, Dieu. kasi totika ete Nzambe ye moko asala tozela mpe tokokende tomona mpe nini ye moko Nzambe azali komema Au biso. cours de ces presque nazali koloba ngo kuta na motema na nga mobimba kotalelaka bambula oyo omwe 20 ans oyo eleki biso tomemami na ndenge ya molimo na lolenge moko ya malamu ezali na bokeseni moko croire, conduire, ute yo moko ozali kokanisa ete molimo ya nde ya Nzambe ezali komema yo, que c'était bien la yo moko ozali komona Saint-Esprit ke oyo ezali momemami ya solo ya molimo santo qui nous ont été donnés de temps à autre. ezalaki na mwa bilembo epesamelaki biso na ntango na ntango na ntina ete biso tokoka koyeba ete biso ozalaki na ebandeli, kasi biso tokokaki Mais komona ete ata biso ozalaki komimona ete ozalaki koka bien te me toyebaki kati na biso un programme gigantesque oyo ezalaki programe monene ya Nzambe mpo na koki koloba na bino lelo mpo na mboka na biso, mpo na mokili mobimba, mpo na biso tokozwa eyano efo euta epai na Nzambe. lelo eyano eutaki epai na Nzambe, ezalaki kaka ye moko nkolo. ezalaki na avril 1966 mutu moko ayebaki yango te, wana ezalaki ete ndeko Frank alobaki kuna na Jeffersonville nini yango ekokaki kokoma. mpe ntina ntango moko soki makambo ebandi kokomisa ngai na koki kolongongola yango te, kasi biso tozali kobika na esika moko ete oyo biso tolingi te. soki biso tokoki ko Philippiens chapitre 2 totiango na mitema na biso oyo ezali kopamela, oyo ezali boyokani moko ya solo, koyokana moko ya solo na ntina ete tokoka kozala biso so na makanisi moko, tozala na molimo moko ete likanisi moko ekoki kozala koyo ya Yesu Kristo. bokoka kokanisa ete soki biso ozali kokanisa kaka lokola motu songolo, yango ekomema biso wapi? tokoka kozala na molimo moko lokola biso nyonso, biso tokoluka tozwa moto ala lokola modele na biso, ezali ndenge wana te. ebongi na biso tozala na molimo moko, makanisi moko ezalaki na Yesu Kristo, ezali na lolenge mosusu te. mpe makambo wana ezali eloko moko te oyo moto akoki kosala yango na ndenge na ye, yango ebongi ete euta na nzela ya molimo santo. ezali kaka te na molimo santo koloba yango lokola kaka liloba, kasi yango ezali nde oyo ezali nguya, ezali komonisa oyo ezali bomoi na Yesu Kristo katikati na biso. biso tozali kosambisama te na nzela maloba na biso te, kasi ebongi ete lingomba ekoka kosalama na ndenge moko otonomo. yango ndeko Branham alobaki no etali science chrétienne, alobaki ete ezali bango bazali kondima te ezali na oyo etali kozongela Nzambe, me bango moko bazali kolingana na ndenge na bango, bazali kosalama kosalisama. soki yo obiki ozwi biloko no nyonso tu opesi yango bapauvre, kasi Biblia elobi ete okoki kozwa biloko nyonso opesi yango ya bato, yango ezali bolingo na Nzambe te.
Un autre ne me convient pas et je n'en ai pas. mosusu okokotala ete osepeli na oyo okuna sepeli no te mpo na yo ozali ozangi Bible elobi ete tolingana moko na moko lokola ete ye moko alingaki biso na Kristo. Kotalela meki Romains chapitre 15 ebongi ete mpo na biso tokóma na suka ebongi kaka Nzambe ye moko abatela biso ntina suka mpe soki yango ekokisami ye akobatela biso na ngolu na ye na bolingo na ye bazali kowumela na liloba. Yesu alobi ete soki bokomelanga mpe na nzela na ngai liloba na ngai evanda kati na bino yango nde mpe makambo evandi. Biso towumeli katikati na liloba yango nde ezali na motuya. Soki biso ozali katikati na liloba yeba ete biso tovandi kati na molimo. Yango ekoki komonisama ntango Nzambe akosala makambo na ye mpe komonisama. Ntango tozali koyemba nzembo moko ya kitoko tozali komona loyembo moto moko azali konyoka biso ozali kososola. Biblia elobi ete soki moto moko aza na mpasi abondela oyo azali na esengo ayemba banzembo moko na moko ebongi ete aye epai na Nzambe na lolenge oyo ye azali. Lokola ndeko Rusi atangi biso na Psaume 95 mpe ntango biso ozali koya liboso na Nkolo ebongi ete toya na ye na baoyo makambo na ngolu. Yango elobami ete boya liboso na ye na oyo ezali misala na ngolu wana na kolelalela te na koyimayima te ebongi ete biso to epai na ye na makambo oyo nyonso ezali na ntina wana nde ete biso ozali kopesa epai na Nzambe ete makambo oyo nyonso oyo biso tozali kosala biso mobulu konyokola biso kasi biso ebongi na biso toza na confiance ete Nzambe na biso akosala oyo ezali malamu mpe kaka na lolenge wana ete Nzambe ye moko akokokisa biso na makambo na biso mpe tokoka kopesaka Nzambe matondi mpo na ngolu na ye mpe boyengebeni na ye. Amen. Totelema ekorisa tata na biso ozali Nkolo tozongi susu matondi mpo na liloba na oyo ezali na nguya liloba na yo ezali na motuya mpe bule biso totutami mpe biso ozongiseli yo matondi lokumu mpe masa konetolama ngolo yo bongoli liloba na yo te to makanisi na yo tika ete biso tokoka kozala dispose lokola yo lobi na liloba na yo ete liloba na yo ekoka komela tika ete molimo na yo ekanga biso te biso tokoleka na kondima mpe tomona Nkolo tika ete moko likolo na biso oyebi biso oyiba posa na biso kasi yo okokisa yango nyonso lokumu mpe masanzo lezonga na yo na kombo na Yesu. Amen. Franga bondeli tata na biso na lolo nazongisi matondi na motema na nga mobimba mpo na liloba na yo bule mpo na molimo na yo oyo ezali kosala katikati na biso mpe kati na liloba oyo na bomoi kati na biso yango ezali kosala ete yango ekoma oyo ezali solo oyo tozongiseli yo matondi na ntina ete yo osungi biso ntina ntango oyo mpe yo ozali kokoba na kosala yango. Nazongiseli yo matondi mpo na makila yo osopanaki mpo na liloba na yo mpe mpo na molimo na yo batela biso na kati na ngolu na yo mpe ezala na biso mpe na libotano mobimba mpe mokili mobimba. Nkolo sala na lolenge ete tokoka koyoka mongongo na yo tika ete libota na ngai ekende mpo neti bakoka kosalela ngai. Nkolo na suka yo okosala yango mpe yango ekomonisama lokumu esanzolama na kombo na yo. Amen.